Et voilà tokoti na deuxième partie. Lisolo na mboka oyo bandeko. Mboka etelemeli tradition oyo bomi mapasa. Et voilà na bandimbola. Bazambe ya guerre. Bakota na tango oyo ba intervenir. Kolela ba na mboka peleki. Voilà. Molobeli ya banzamba mabele amileli. Banguya ya banzambango eke wapi. Batiki population lela. Balela na maboko ya Mirieke, la déesse oyo aliaka bana mapasa. Yepe na nzela zotambola, population très fâchée, révolution bandi. Ba marche bandi. Ah, nganga, monoko banzambe. Biso, tozwende komona yo kuna sika na yo. Tolobi ke toboyi toko sacrifice so ba mapasa te na mboka, esili toboyi, tolembi. Bana mboka. Bazambe ya mabele oyo na yebi ete mokola boye sengela ke koma révolution suka nango ya kakaka. Bazambe ya mboka oyo boloba po mosali na yo aza koyoka. Oh, mosali na bino yeyo aza koyoka. Bolobela ngai. Bazozela kaka bayoka. Banzambango balobaka ndenge nini? Ah, bino bana mboka ya itidi enu. Mokonzi te mutaza problème. Mokolo bino nyonso boko telema pe bolobi ke jamais boboyi ko servir de yes wana. Oh, de yes akozala na choite. Kasi na tango wana banzambe nde bakobunda pona biso. Bozonga bandako pe bobonga mapona bitumba oyo ezali boso. Bokende bozonga. Bokende. Ndenge kaka bouti. Nzela wana pe bozonga. Ya solo population soka tomboki. Eloko efo salema. Bangwana babaluki. Esengeli bazala kaka ini. Balo balangage moko. Bongo banzambe bako intervenir. Mais mokolo nini yo bandeko. Ezo umela te. Pour les loka se mwana mwase boti mapasa. Bako sacrifier nanu. Pour révolution na telemi malamu te. Mbula boni bazozela susu. To mikolo boni susu bakozela. Ake kotuna banzambe. Ngai nde molobeli na bino. Bino banzambe mabele bopona ngai. Nazo senga, nazo tuna, nazo loba. Bozo kipe ngai te. O banzambe ya bakoko na ngai. Boni, boboyi ko revele ngai. Oyo. Esengeli na sala pola kobikisa bana mboka oyo. Tela bana mboka bacholi ngai. Baseki ngai. Balobi naza pamba. Bino pe banzambe baseki bino. Bacholi bino. Siko bolobela ngai. Hey. Nzoka banzambe pe bazanga ka ba réponse. Tokota na mboka makambo nini yawo? Mosa semi akufi mbano. Makambango zo sila te. Akufile nini mbambaloy. Eloko nini ebomiye. Sûrement alingi na eta bota mapasa. Yango na ye. Na mapasa. Mokolo ngoka abakufi nzela moko. Lobi na butu. Abande kolobela ngai. Ki abandeki kobanga. Akoki kobota mapasa. Nefseki abanga te. Sima ko konsole ye. Namoni kaka na mawa. Na iko kuta yesa kufi. Hey! Nsoka bato bakomi ko désespéré. Basi balingi te. Amona mapasa. Omoni nini? Namona nini? Namona nini yope? Tala sikoyo. Tobanda wapi? Tobanda sikoyo awa. Tokende wapi? Sikoyo. Banzambe mutu balingi boye. Keba na maloba na yo. Tatoyo. Yope sala keba. Nazoba na yo pete. Nazoba na yo pete d'ailleurs. Tika ngai. Oh, boni boyeko. Voilà. Likolo a tradition. Basi ba mibomi. Zemi na libumu pe. Bana bakufi. Eko suka wapi bandeko. Tala lisolo filme na biso. Elinko lobake mobikisi.
soki na nzoto to na molimo aya kaka bakoyamba ye. Azala mwasi to mobali bakoyamba ye mbangu na population. Simba moko pe na nzela pasi akobote bandi tozela. Makila makila mwasi moko pa kobota kala te. Bandeko tozela sango mwana moko to mapasa. Bandeko na mobeko balobela kite bana misatu po misatu pe babota marambala moko. Wana baboma te po 2 n'est pas égal à 3. Po bana misatu balobela kote na mobeko wala ko tubatika na bango. Epai bamemie balobi banzambe bakata likambo oyo. Awa mwana mwasi pe naze mipasa kobota. Bongo soka boteli bango mapasa awa. Po bango nyonso bakomi kotelemela pe tradition ngo. Ti wapi? Mbalo soki mapasa tokoboma te. Menano akoki te mpo na kobota. Tango nano akoki te. Voilà kibonganga epesa biso réponse. Nakopesa kaka mwa matiti bomema bopesa ye alia ekopesa malamu makasi. Merci. Nasima mokonzi ekomi tango bana mboka oyo ya batika ko sacrifier bana na bango pona mireke bazambe balobi batika yobo ikoyoka. Banzambe bango bazaka wapi? Banzambo zoloba bazaka wapi tango ennemi ayaka amemaka bana mboka? Na tango bakoko na biso babelaka miereke pe yabikisaka biso. Loba banzambe no bazaka wapi? Banzambe bakangaka monoko parce que koko na yo pe mwasi ya koko ya onou awa bango mibale babebisaka mboka. Ke bana monoko na yo koko na yo alalaka na mwasi ya koko ya onou. Na tango wana koko wana azalaka na enganga. Sikoyo koko wa onou ayebaki ke ezalaki corruption ekotaki na kati. Mais d'après mobeko mboka nganga esengelaki abala vierge pe mwasi wana ya vierge mobali mosusu ta kolala ina vina ye. Nganga malgré ça a continué kolala na mwasi na ye. Ayebaki ke makambo se bebaki. Yango ni salaka ke banzambe basilika pona ye. Onou ozalaka tango na mwana moke tango ba ennemi bayaka na mboka oyo. Nazoyeba makamni ne salamaka. Babandi ko se rappeler na passé. Réalité na kati na mboka oyo. Nini yango zalaka na tango wana? Na tango na bana mboka bakamwe surprise ba ennemi bakotaka na mboka. Mboka tozali bandeko nzoka bavivaka ba attaque ba ennemi tango bakoti babandi ko boma misusu bako mona oyo bakimaka bakufaka pe bakufaka. Et voilà suka nango bakomi besclave. Mboka oyo bakomi kotosa ennemi oya ye na force. Voilà histoire ezongi na sima. Voilà tokomi ko se rappeler makambo oyo salamaka nzoka raison mobimba oyo bato bayeba te tina banzambe bakanga monoko baloba te baboyi ko réagir. Nzoka ba ennemi bayaka mboka bakomi besclave bakomi kotosa le nouveau maître. Sikoyo histoire moko ebatama ebimi.
boende tokoyeba nani penza lukaki mbeba oyo asalaka mabe na ntango wana oyo lelo ememisi bana mboka bangambo. Menace ya baenemi. Voilà bakomi kolela bakomi baumbu. Ndenge kaka tozomona. On dirait moko s'échapper. Moko akimaka a parvenir kozwa occasion akima azotala makambo na sima. Oh, batala boye moko akimi. Akimi mbangu balandi ye. Akimi mbangu akei. Histoire oyo eleka kala. Voilà tozongi na tango oyo nzoka toyebaka te ba ennemi bautaka mosika baye kwatake mboka. Nzoka mona mboka moka batema likolo nzete. Ono tata moko oyo lelo asa présent lokola témoin. À l'époque azalaka mona moke. Tango batake bango na ba agresseur ya zalaka avivaka makambo yango amata kutu likolo nzete batami. Mwana moke nzoka ti lelo aza parmi ba survivants oyo bazo raconter bazo beta histoire yango ndenge le kaka. Aluki nzela kima ye wana potimbangu. Voilà agresseur aye. Soki intérêt na bango nini bakangi bana mboka bakomi kopesa loi ya sika na mboka oyo balandi moko akimaki bakoto oyo. Voilà malembe tozoyeba ndenge masolongo ebandaka ti lelo komi makambo mosusu bazoluka ye azate. Tela ndenge bato bakufa na nzela bibembe partout. Voilà ba oyo babika ka babeta masolo. Banzambe ya guerre baza banzambe oyo bazoluka nde liberté penza ezala na bana mboka. Po eza na mobeko to tradition moko ekomi kokanga mboka lelo. Bana mapasa babotama te. Yeyo abeti lisolo. Ono siko koko na yo abandi ba makanisi mabe mbongo ebandaki wapi? Wana kutu na yebite igwe. Metango bango bazongaki na yokaki koko nanga na mosika azoloba na koko na yo ke bakosala cérémonie moko boye en secret. Tango batu bakomona ete miracle salami to mystique salami na kati ya mai bakolobaki nzambe nda ya noli biso. Wana ezalaki lokuta balobaki na bana mboka tozongi. Ba agresseur baza kosola bazo fanda po bayeba nini basala. Réaction salami likolo. Bazamba mabele ba réagir. Suspense. Babando banga. Nguye bandiko beta. Moko bandi ko sentir eloko asika.
oyo atiki machete baluki ekoti ye nzoka nde miri yeke intervention moko yeki kosalema elingi koloba ete banzambe ya mboka batiki intervention euta mosika boye nde miri yeke ntango ye abandi kobunda adefendre mboka oyo sikoyo ye pa abandaki lisolo na nde boye miri yeke oyo ekomi tradition ti lelo nzoki ezalaka pouvoir ya intervention lokola mboka babotoli na bapaya na banguna na loba miri yeke akoti masolo aye koabattre benemi lelo ekomi lisolo mosusu tala lokuta balobaka na bato olobaki ke koko na ngai abebisaka mpe asalaka mabe sikoyo lokola osali sikoyo ete ozala mondoka banzambe mpona nini te bopekisi te miri eke akontinaka kaka koliaka babebe mapasa na mboka oyo ndeni botika ye ti lelo mais non loba bien est ce que lekio na makasi to ndenge nini nayebi kala mingi te na venir un jour nzambe akozongisa biso awa mpe oyo tokosolola awa ekozala nde volonté banzambe wana voilà balobi totika banzambe sikoyo bareagir nzoka oyo basalaka bambe bakala bazalaka bakoko na bango intervention moko eyaka lelo intervention wana ekomi kolia bana mapasa na mboka yango oh monoko banzambe oyo alobaka te bambula ebele yango oyo oyebi banzambe obelelaka bayoka yo te mpe bazosala eloko te mpona bana mboka keba nalobi keba na yo oyebi ndenge oza koavertir ngai elobi eloko te na banzambe mais soki nazalaki yo nde nazongi mbangu nalobi na miri yeke oyo atinda yo azonga ebongo yo nzambe no azalaki wapi ntongo bana mboka bakangamaki bawumbu awa bazalaki wapi keba na yo okoya kobenda kanda banzambe likolo na yo atala boye batie mundelu ye na kati akangami na cercle de pouvoir oyo eyokanaka te ndenge na tie mundelu cercle oyo eza contrôle ya banzambe oyo bazosurveille yo mpe yo okozala libanda ya mboka banzambe wapi banzambe oyo balobaka te ye pa asali formule afongoli porte na cercle oh yango sikoyo lopango yango batie boye kaka na mondelo ezala bongo mokolo yango totala na lopango oyo mwana moke avandaka pa ya yaya na ye yaya oyo aza na zemi baza kozela pe mwana botama poso tolobi bana babotama ngambo ezalaka na mboka oyo omoni nayebi te oyo nakoya kosala mpo na mwasi na linga oyebi soki yo te nde fi nange eza na sansi te awa bolingo mpe eza koloba mbala moko mobali abandi kobanga abandi kolela o banzambe ya mabele oyo nga mabeni nasali botika nga na bapasi ya boye mwana mwasi apusani mabe na nga nini yango tala mwasi na ngai auti kobota bana mapasa banu bandoto ebandi moto moko aloti ndoto ke mwana mwasi akobota mapasa seke babando bongama mpo bandoto ekokoma réalité aza kotala yaya na mobali ya yaya na ye maloba je t'aime epai esi olamuki deja bon ça va bilei na yo mpenza prêt soki oyoki nzala kende na yo kolia libota mobimba yango oyo voilà bato baboyi tradition moko oyo ezolelisa bato na bagarde bakomi komema bana basi azemi kaka boye
me bino bokele mwasi wapi bino batindi bino bazo zwa mwasi na makasi na zemi na ye bo me bokele mwasi wapi yango bazwi loi ba appliquer loi échanger na mboka ba memi mwasi yo na zemi na ye tato aleki po tato pe mikolo yo mwasi ne fa bote po bazo calculer mikolo me basa zemi mibale na sima ba garde ya mokonzi bazo menacer bango bazo tambola ti wapi misa tukutu bandeko na mona kite na nzela bato bazo tala pe bazo kamwa mobeko asika lisusu na mboka basi ya zemi bazo tambola na sima bazo beta fimbu bobe mabangwao nzoka ni mokonzi a organiser enlèvement ya basi bazemi azoloba bien bokanga bango kuna bakobima susu te bolingi kanda ya miri yeke ebanda kobeta mboka oyo ekosalama te boni bolikolo na bino basi azemi basali susu nini olebozela bana babotama vraiment nano kutu babotami te me bayebi deja ke oyo zemi oyo forma mapasa sans échographie bana mboka baza komituna tozokende wapi mais ozala presse boye papa ozokende wapi bagarde ya mokonzi bazomema basi azemi boye bazoloba no bakenda palais royal mais natuni bango kaka balakisinga kaka likwangola mais makambo ezokende ti wapi tozokomprendre te mais mboko ekomi nini ata kutu Afghanistan zaki boye te Iraki kutu boye te keba mwasi azemi akomo batama nini yango moninga namoni bagarde ya mokonzi bazomema mwasi azemi na makasi bazokoka eti na palais royal mais siko tokosala nini ko tobanda kobatama to nini mama makambo nini bolobi wana papa namonaki bagarde bazomema basi azemi na palais royal exactement makambo oyo pe toti komona bameme na palais royal bango nyonso babeti lisolo oyo ekomi nini yo do omemi na zemi oza na ngambo obata masusu na zemi mokonzi oyo eza sur rumeur te yozotinda bagarde bazotambola na mboka bakangi basi azemi pona nini nalingi kaka natuna ozosala makambo boye pona nini oyebi bien ke ekomi lokola brutalité mokonzi itie aza na raison nga moko nazalaki témoin basi azemi mibale oui c'est parce que naza na intérêt bana mboka na sima nalingi te bapasi ebeta mboka pe eza mawa mingi esengeli bamamba kabine na nga lokola bino botelema liboso na nga bobanda kopose nga bakestion ebele likolo na yango parce que boyebi malamu esika touti pe makambo tozomona esengeli koluka solution quelque part mais totika makambo aboye esalama te kala mingi te basi azemi mingi babimi mboka bazokende babota mosika bazokima po bazolinga te mapasa na bango awa baboma bango sengelaki na agir na sala action alliance na biso tobosani te soki totiki basi nyonso azemi babima pe nsima na mboka oyo mmeri eke oyo toyokanaki nga biso na ye ke soki oboti mapasa ye nde akolia mapasa topese mapasa te miri eke akosilika oyebi yango malamu eza na alliance tosala deja bana mboka pe bayebi yango yango wana esengelaki nakanga basi azemi na ntango nyonso mwasi azemi alingi abima mboka akangama azala na kasho soki aboti ne mwana moko akei soki aboti mapasa wana likambo ekomi ya miri eke wana eza nde alliance oyo tosenge tobomba igwe ti wapi vraiment tokontinue na makambo boye ozomona teke no bana mboka si babwakisi miri eke namoni moninga moko awa nayebi na ye aya awa na tokutana aboyi ono upe nayebi se aya aboyi kobima balingi na bango koya te igwe ti wapi tokontinue na makambo oyo kanga wana eza alliance pe boyebi puissance oyo ezalaka na kati alliance boza su na choix te boyebi yango malamu
pe nazoyeba te boni bolingi bo manifeste mutema mabe boye botika bana mboka bakufa lisusu likola ba sentiment na bino ya pamba. Bana mboka nayebi ke biso nyonso toyokanaki likolo ya décision mokonzi, kasi nalinga bodindela moto nyonso awa tokitya motema po bato mibale soki baza na tort baluka raison te. Décision oyo bazoki yango kaka lobi nakanisi topesa quand même moi temps eza possible ke akoki ko changer na ye avec le temps. Bango nyonso bayokani totika kaka mokonzi asalo amoni nayebi ke décision mokonzi ezalaki rapide pe ezalaki dur, kasi nabondeli bino pardon. Bon, nasisa no likambo oyo nga moko nayebi nini nakosala ndeko na ngai nga nayebi o malamu pe nayebi tina zoloba boye boni, kasi okosala ke mokonzi abandela décision pe abongola yango loba nanu biso nyonso toyebi ke décision mokonzi yango ezalaka ya suka. Sikoyo yo olingi obalule décision ndenge nini zela nabondeli bino bozela boyebi ke mokonzi nyonso oyo aignoraka population azalaka condamné pe naloba bien wana eza lokola azoluka liwa na ye bokende na ndako na promettre bino ke basi nyonso babima bakozonga nga mpe mosi na nga suka awa aza na zemi. Bon, nandimi kaka ke nzambe na biso akopermettre te ye pe abota mapasa bakomokima kobota mapasa na bapriere ekomosalama mwasi na nga azwa zemi ya mwana moko mapasa te nzambe banzambe na bango mpe batosa. Oh, baza toujours incapable ya koluka solution moko na tango ba mapasa bazobota makaka ti lelo basa zemi tala babandi koluka nzela na zamba babima mboka po soki aboti na mboka oyo bakolandela ye soki aboti mapasa yango bazobima na bango. Soki ake na mboka bapaya abota mapasa moko mibale misatu bana bakozala na bango na sécurité. Bazoluka sécurité ya bana libanda ya mboka omonia garde akomo tambola partout wana eza ordre mission ordre penza bapesi bango mission na bango yango oyo balobi tambola na mboka tina ba frontière tina bazamba mwasi azemi wakolinga abima mboka oyo kangai na makasi zongisa ye akota boloko ti mokola kobota ekoyebana soki mwana moko to mibale. Mama na biso pe alobi malamu aluka na ndenge nyonso abima mboka bota mosika pona bamboka mosusu mobeko ezalaka nango te. Voilà bandeko zwa zemi na mboka oyo zala pe na mbango akobima ekomi pasi ovanda na zemi na kimia pe bota mapasa na kimia. Mama moko akimi na ye abimi alembi atamboli mosusu bakoto oyo bakomi comprendre bien ke soko lingo bota mwana na yo bima mboka nzoka badeko misusu libabe na malchance oyo bakima babima bamisusu kaka wana bazwi bango. Voilà bolingi bokitisa population bamboka mosusu bamata population ezalaka te moko yeyo azobatama azokima epe likwangola ya garde nzoka pamba balandi bango bazo récupérer bango moko awa pe baluka solution bango esika banzambe na bampaka esengeli baloba bino bampaka nayebi ke bino nyonso bozala ba projet ya kobebisa décision mokonzi ya kokwesa yango
Ah. Bino bobanga te. Kala mingi te. Ye mokonzi akosenga secours. Akoluka lisungi. Mutu bakobenga akenda yoka ye. Wana eza la prophétie. Bokende na bino sikoyo. Alobika moke. Mokonzi yango oyo bozela kala mingi te kosenga bino lisungi. Yo pe yoka ye. Pona tango wana nde okozwa makasi ya ko renverser décision na ye. Oh yo, nganga. Monoko banzambe. Na lingite na perdre royauté na ngai kaka boye. Oui. Na yebi ozomeka na ndenge nyonso tosolola pona likambo oyo banzambe balingi. Me na bandeko boya kaka koyokela yo. Sikoyo nalingi na yokela yo. Na yeba nini banzambe bazoloba. Pe balingi nga na sala nini. Mokonzi Deyes oyo azalaki consacré na moto ya vierge moko. Ezosenga pe siko vierge moko azala sacrifié po alongwa na pouvoir na mboka. Hein? Mais makambo zolo beza grave. C'est quoi ça? Mais est-ce que c'est possible? Mais est-ce que c'est possible? Mutu moko azala na volonté akufa kaka ye moko po na mboka. Hey! Est-ce que possibilité on est kosalema? Est-ce que tokene na mboka mosusu tolukata moto andima na ye? Mokonzi banzambe bazas na sagesse. Mais mokonzi zela nanu. Yoka ngana lobela yo. Esali batango bele. Tobande ko sambela na banzambe. Ba yokela biso. Resite zate. Biso toyeba malamu. Ke bitumba oyo. Ezaka koluka nde makila etanga sima tobika. Mokonzi. Na sigere. To continue na mierike. To yokela ekaka. To pese kaka mapasa. Bakufaka na bango. Po bazaka pe permite na mboka oyo. Hey! Obandiko lo babwendenga nini? Ozo luka bakanda banzambe eko likolo na yo. Keba. Ozo bosana. Tala mokonzi. Oyebi o changer destin pe sort ya mboka. Likolo na yo. Yeba ite banzambe pe babaluli mokongo. Banzambe wapi? Bazaka wapi? Balobaka. Banzambe bango bazaka wapi? Si bakufa. Banzambe bango balobaka kutu. Non ndima bango te. Na sigere. Yoka ngai. To continue na imireke to pa na biso. Kolanda bango te mokonzi. Mokonzi. Nakanisi tala toluka kaka nganga mosusu to tuna ye. Naibiki banzambe bakoki jamais ko se contredire, jamais. Bon, siko na moni makambo lobi eza bien. Mais sikoyo yokanisi ndenge nini? Aza na raison. Banzambe jamais bakoki ko se contredire. Moyen moko nakondi makambo lobi nyonso eza soki moko abimiawa na volonté na ye moko a se sacrifier. Nani yango kutu? Azala pe vierge. Oh. Nganga nzambe ya mwasi aza na raison. Batamboli mosika bake koluka banganga mosusu. Bakitisi nzete na se. Bimsa loboko na yo. Batamboli bakatisi ba frontière. Bayokaka basango ya banganga oyo bayebi. Batuni bango siko balingi bazwa réponse. La déesse oyo bana mboka na bino bazo rejeter. Déesse wana azwaki pouvoir asala na mboka na bino na nzela ya mwana mwasi moko vierge. Eza bongo te? Eza bongo. Ekosenga susu lelo po bolongo la pouvoir ne na mboka vierge moko a se sacrifier.
andima ye moko volontairement soki akufi na ye nde sacrifice na ye ekobenga na pouvoir ya déesse wana mierike bapesi bango formule ezangi kaka nde moto ase déclaré volontaire. Bon nayebi te mpona nini vraiment oponi olanda miereke pe o abandonné banzambe ya mabele na biso na yo lisusu vraiment mpona nini ko tala paka décision oyo nga moko na ziango nga moko naza pe na posa te moto apesa nga explication awa ndenge nga nayebi makama molimo ezalaka mystère ebombami na miso bato. Bon nini kasi oza convaincu ke miereke aza na makasi koleka banzambe na biso ebani ndenge nini? Bon banzambe na biso bazaka wapi? Bateli biso pamba ntango benemi bayaka babomi bana mboka tokomi esclave banzambe ko boso kumisa bazalaka te fale batika poni babengaka miereke ayaka po nini? Tala lobi silence ya banzambe elobi te ke no baza pamba nsoka bato mosusu babandi kobendana babandi kondima na bango koto mirieke babandi kobwakisa croyance ya banzambe na bango moko balobi malamu tondima mirieke oyo abatelaka biso ataliaka bana mapasa mabikisaka biso banzambe na bino bokumisaka banda bakanga monoko balobaka te tokende wapi tokende sika quand même tozomona lobiko mopanzi sango azoloba na bana mboka babonga masirma mokonzi alinga loba na mboka mobimba awa tolanda banzambe ya guerre filme na biso deuxième saison nayebi te soki bazo préparer une guerre ya nzoto to ya molimo nwamaka na zemi na ye pa azotanga mikolo po lokola balobi misusu bazobima mboka babotaka mosika ye na tour na ye kala te. Mais ya na ngai vraiment na mawa boye c'est quoi le problème? Nazaka na souci nini koya soki kasi nga pe na boti mapasa mbano banzambe ba permettre te ndeka kolobi yeye tela koloba su makamba boye te me nazobanga te kobanga na ote na mobali pe ayoki mobali na ngai boye malamu elongi na yo lembi boye likambo nini eza mopanzi sango aza ko annoncer esengeli moko aza la vierge apesa bomo ina ye lokola sacrifice pona ko batela mboka elingo loba nini? Bon nenengo vraiment akolinga aza la victime baboma ye kaka pamba boye wana eza question biso nyonso tozoluka réponse sikoyo nakomi kobanga koleka kutu soki kasi naboti mapasa kokanisa kutu bongo te kokanisa ngo kutu ate moke te parce que soki esalami mpe bongo tala baboma ngai liboso avant bayawa baluka bana na ngai nalobeli bango tala baboma ngai soki te rien bandeko zembe ngo komini ya bakalkile ya moko ya mibale soki kasi naboti mapasa lobelanga nanu na osala nini yo mon esengeli moko akende mpo moko atikala yaka alobi na leki na ye aya ake wapi yo à suivre prochainement bandeko troisième partie elobela biso bazosenga vierge moko andima ko se sacrifier ebongo mwana mwasi oyo na ndako oyo mwana moke ya kitoko boye lelo amipesa mpona monake déjà tozela à suivre prochainement.